Très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Moi, votre humble servante, H. Maman CC de la presse congolaise. Un grand merci à la grande équipe technique qui m'accompagne pour la réussite de cette émission Exclusivité News. Votre mission chronique musicale derrière la caméra, la prise de vie d'Audi Enfant Gâté. Merci beaucoup à ma maman chérie de cœur, Bella Dingang, sauf de servir les autres. Un grand merci à mon président référent pour cette opportunité, confiance. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier à travers www.Vision Plus TV. Moi, votre humble servante H. Maman CC de la presse, non, qui est le Kanawatis des taux. Donc, je vous signale que abonnez-vous très massivement sur www.Vision Plus TV. Donc, vous ne serez pas déçus. Émission politique, des télé-réalités, etc. Voilà, et cette émission, je l'ai dédiée ça spécialement à mon vieux Claude Kebako, l'homme de jugement par défaut. Merci aussi. Et bon séjour à Kinshasa, à maman Néné Land, mon ninga ya maman Tété Liongola, baron de Genève. Voilà, sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis accompagnée. La minute, mais on l'appelle président. Lorsqu'il s'est décidé de tracer son chemin et en carrière solo, je sais bien que mon vieux Alpha Nguna Château d'eau Azadaya au CP là, Naza Bongona Abel de Charme. Moi, mon solo, na cadre ya exclusivité news. Après son long parcours, na wenge bon chic, bon genre des papa chéri, il s'est décidé il a créé, je ne sais pas si groupe d'accompagnement ou bien groupe. Donc, il est là, mieux placé pour nous expliquer Bisso, parce que nous sommes en exclusivité à qui je dis déjà bonjour Abel. Bonjour HM, Maman CC. Écoute, ouais, talara combo kitoko Maman CC vraiment HM kitoko makasi donc ngala kitoko santé kitoko. Voilà, l'autre fois j'étais avec toi, excuse-moi de te tutoyer en communication, Zaki na Dubaï. En fait, c'est ça qui pour des contrats ou bien ton voyage privé? Bon, on a juste pour nous la clip, il y a Marambo on a préparé, et on a lancé un clip mon kuna, la salle clip il y a mon retour nango, tout le temps ni soudna yo, il y a pour la clip. Voilà. Et ça single ou bien l'album? Et ça album, mais on a un single. On a préparé l'album, mais on a un titre rebelle, mais on a mis Kalaminga, on a mis 5 titres à 6 titres. Premier album, mais ça c'est single. Maxi single. Maxi single. Donc, na 5 il y a de génériques, il y a Barumba Penaka. Barumba Kitoko, à part Barumba Kitoko, Tokina Bafrobeat, Bablomo bien. Il y a de featuring. Ouais, featuring est allé. Mais ça c'est surprise. Théomoni, na rolo bananga, mais na préféré la surprise à la mieux. Surprise à la mieux. Bah évidemment, il y a un clip na Robino, il y a déjà Nzemboano, il y a un Dubaï, Tokina na un clip. Donc à part Robino, na un mission monsieur sous on a un total na bomba clipté, na rotanga ba comme na bon pétant autour ça ba image. On en est na ozala. Voilà, si je comprends bien, clip oyo bo salina Robino et ça nzemo auto zwa na maxi single oyo lancé les biso donc. Oui, ya on bo zo yango na ba rumba monsieur sous na ba générique qui a bien. Voilà. Pourquoi pas Nakatia maxi single, il faut que Betara single le roi chant mon corps pour Toyoko s'exprimer et aux abongo ils ont question de flatérité, bon chanteur, donc outil penali boulam ne pas bien mon bolo bara wengeza état d'esprit, donc outil bon on a li boulam nene. Abel de chanteur sont à moins sima. Papa chéri, aux opportunités à Koimba, Kota Banzembo personnellement vraiment tu as eu des opportunités, il y a ma vocale et Lélo Oyo, tu t'es décidé à quitter, Wenge bon chic, bon genre. Tant moi déjà la préparation à la balle de match, 10 ans si je ne me trompe pas, dans le studio. Pourquoi pas tu n'avais pas voulu que aussi l'Issana nous balle de match, Toyo Kayo, qu'on s'est déchaîné encore na katia balle de manche et au préféré au quitter Wenge Bonchi en plein studio au bozo préparer balle de match. Bon merci la question, bah tout ça va comprendre raté, na longwa pour na balle de match té, na longwa pété pour na ko sala n'importe quoi, mais na longwa pour temps na kokaki. Donc na na osé la temps. Donc mon ni tout temps avant même neto vandi awa projet de société moko na moko to éviter. Donc parfois ba mission na zana bango musupe lobby a préparer que na okinanga test na maison mère na okinanga quartier latin na oyeba motema na été. Donc ça veut dire tous allons ensemble mais mutu na mutu azalaka na makanisi na ye. Nga décision na zwa ngo avant na lobaka balle de match
ebima te mais on a comme na année boy date boy jour boy heure boy na ko quitter wenge ils arrêtent décision déjà na zwaka alors on a comme déjà dérangé na moral tango ba ne okoka et puis tango ngo kokaki na lingaki na sala ngoti mais conscience nanga était ya ngebi singa bosali makambo lobaka donc sur sala ngoti oza mobile te oza l'homme te donc il faut au pratiquer oyo kanisaka déjà bien avant parce que j'ai déjà ba moi j'ai déjà ba mbola ya on a se décidé qui na quitter na sala makambo nanga ya mo makambo ngo lelo ASM Abel de Charme musique na peut évoluer nanga na ndenge nanga les orchestres bien groupe d'accompagnement les groupe d'accompagnement bango même bango sepela te to lo bageza groupe d'accompagnement parce qu'ils allons là to l'exa battant mais les orchestres parce que moko na moko azwaka azwa engagement na epena tango tabiki na to répéter ka to za orchestre muta au travail conséquent mais muto abiki ya groupe d'accompagnement à Roswango quand likolo à Roswango ba ndenge na ye à romemon ba ndenge na ye. Voilà, merci beaucoup cette belle émission, je l'ai dédiée ça spécialement à mon vieux Edo Mouzamba l'intouchable, soif de servir les autres et pourquoi pas à celui qu'on appelle Claude Kebako Mobala Pamba Penda Babi chez lui les François Liana. Voilà Abel Deschamps. Papa chéri aloba na ba musicien na ye même de bois na kati BCBG ceux qui osent poser ça la disque. Portezam nene na kati ya BCBG en fait ça une opportunité au sala ba disque prévané Mignon Abraham ba ebisa ke disque na ye eza na kati ya BCBG ba ker msusu e betama na kati tu le sais bien eza parmi ba ker o ya ba musicien bo beta na kati yo po yemba la mais na kati ya BCBG mais pourquoi pas on se décide kika ke papa chéri ane na la belle tenete fait la biso mo pao mais papa chéri ana moi budget à koko soutenir bino parce que la plupart du temps mona ba musicien ya BCBG excusez-moi comme si ceux qui besoin dehors ya BCBG bokenara vraiment te prévané Alain Pela, porté disparu. Et bah Mignon Abraham et moi et belé. Et pourquoi pas moi donc ils allora moi no liboso boti. Pourquoi pas moi no liboso au boti pa koko na ye lokola papa chéri a privilégié ngo ayambango na bagumo ko boy et toi tu t'es décidé directement à roqueter. Mais papa chéri a pesa bino opportunité à koyemba ya sala album tant que boza kati ya wenge bon chic bon genre. Mais Mignon Abraham ba pesa album na kati ya wenge BCBG. Bonga longwa poani. Mais yo zandermon a été personne ezanga te na kati exemple no se bandara na mona liboso to na yaya liboso to leki nani mais yo landi na bango ngala lana bango te ngala longwa BCBG avant Mignon Abraham alongwa ngana kitaki ya yola ayo longwa na simananga donc ça veut dire tant mona ki déjà ba pesa album na orchestre ba soutenir na orchestre album wana wenge papa chéri opesi ba makambo mais pourquoi bo mituna te ka longwa omoni na wenge wana lo bango lelo a cœur ouvert et puis na lo bango bato ba otala biso ba eba omoni na wenge musicien kozwa ba peso album na kata wenge c'est impossible obetaka na wenge ba peso album na kata wenge na nemete papa chéri lo bango projet ngandwe mieux placé à Loba et Blanchard Mosaka idem aussi ndako vanda raté moi ba placement etangaka ezate soki papa chéri lobaka ngoke eza bongo mais nga belle PM suna longwati mais Abraham palingaka longwati mais bo luka boyeba pourquoi Abraham alongwa alongwa pona nini parce que ba pesa ki album na kati orchestre et puis ba musicien orchestre ba yembela ki ponga na yemba après vane mona na nzemo ka boka ki boso we Dani Baramoto yoko sakinga réseau ya sim internet abolingwa Dani ezwa ya 3G plus ngana koti Abel de Charme c'est ba perturbation ya réseau ngana kamwe WhatsApp ya bato mosusu esalaka ya HAM barake salaka te soki nzembo wana o Abraham bimisa Dani Baramoto na beta vocal akanda donc ça veut dire tout ça qui on a wenge mais ezama lobo eloba makana o esalamaka ezaka ndenge moko te donc mutako ebiso ke lipa wana zwana damango vous comprenez parfois il y a le roi de moi moi to fani boy moi ne saliaki adamaki ne déjà vous comprenez M soupa papa adamaki na déjà papa bombaki quelque damaz na mo boy vous comprenez mais moi na miso batu papa na inalia papa na yaga fufotika ki papa la miso nani na lia papa je vais manger
papa taliga bon va prendre va manger au dame maintenant on peut na sima bino na dit bio na misa batu kusala suma mabongo te yo ko moninga na bana bato osenga ga biloko na miso batu po yeba ki na opeso oso comprendre sikoyo ba biloko wana so za muto mayele oui babote ero papa na ko déranger na baton te po album Abraham Tia to yebi le pourquoi ya to yebi pe le pourquoi Abraham Palongwa parce que moi période wana Gino Capore jazaki na mo ba problème les gars on les télévision na mo ba ndenge na ye mo ba nini singa ki sikoyo moi mutu moko patake yango na nenga système abimisalaki Abraham pa ko zonner album et yepe kompe makamaso la pas album album mango siko soutien 100%. Parce que papa chéri a soutenir ba musicien ya ba orchestre ba o ba outi pe ba orchestre mususu te wana za na ndenga papa to yebi na biso yango sala biso tuité. Voilà. Merci beaucoup infiniment. Bon séjour à Kinshasa à maman Néné Landu, moninga ya maman Tété Liongola, baron de Genève. Donc merci beaucoup à toi mon maman chérie, je suis de cœur avec toi. Voilà, toujours continuer. Olobi na Marcy Single, oyembi na Robinho. Si je comprends bien, Flash allait accompagner na au retour. Parce que na monio obeti vocal moko écorché. Laisse-moi dire dans ma bête. Parce que Robinho on a ébarra depuis ça l'orchestre dit na santa pena Robinho te na yo ka Robinho na ba générique ça langage que moi. Mais chant on a na monio comme au memiango le roi na ba sensualité mo la ba biloro moro au beta qui vocal là par rapport ba yeba que non ndenge papa chera dele la rapeda de même qui on a inspiration non ou bien ouais ndena taboina na nepena bien na zana droit et sous RRT surtout na marama oyemba surtout en benga na oyemba na zana droit RRT donc si faut na bimisa ba énergie tout pour que na sala loko moko za la bien il faut na salango donc on a travaillé par Robinho na ba former on parce que moni Robinho a le rolanga na maison mère Robinho zoara chance ya vocal et change comme notre identité yo makomi na komi donc moni muta bongo pena pona ko chai pena coup de pouce en tout cas na ko hésiter parce que ane loko moko simba eloko biso belle na yaka na biloko wana ka ko vocal wana ka yango nemte sa ka belle de charme le lo ba monde entier inconnu ba ba binga na boyete ba binga na voix ba binga na voix te ba binga na boy inconnu ya mo temps na kendaki na baki te ya loko la batu ya ba chance mokie par rapport ya batu yo ba yebi ba resa ke msute bango baza presque na ba na ming na chance ti bazo ba kwede OK kwede on ne zaka makam donc makam wa pesa ki biso na ntangi na bité ne na yebo ne na yebo pena to sang sa force donc ça veut dire force wana Robinho ya nango wana na onga ya muki wana to sangisi yango inofe la force ani komi gaya voilà fali pour la simba bon fali pour paza ya za grand frère oyo ke les lois sala pe F victime ba to pe msu ba zo mbongo liboso na ba zo makanisi wana te maintenant ya zu makanisi wana ya ko soutenir ba artiste ya mboka na ye bobete la fali pour mboka tant azu makanisi wana ya ko soutenir msu pe bato yo a soutenir wana tango azalaka na ngote basolaka pete mais tango akomi na ngo alongoli motema na tango azalaka na ngote moni bato belele lelo ba okabate pour so raisonner ninga kimba na vie taka petit na yango mibwaka mino pembeni le roi de la forêt na mono be misozo leka ozondima le roi de la forêt c'est que au Kenya komi kota na nous les Congo na rapé boye depuis na botama na vinanga na senga pe vena biso werate na kena pe rolokete pour kabelanga mais na sepelaka kaka na ba façon na ye pourquoi pas au beta pe passage obligé monter que na kata maison mère yanga lo waka net ba faire rigola ti ba uti ba maison mère ba kele marquir a bien kolisa mwanda mbo beti pe tour na quartier la taille pour lingo beta na cadre parcours déjà na Victor Eleison na longo Victor na BCBG ekokit sona question pas vu CVC la té moni CVC la raté mais faut yeba ngala za juste na ngala ndo liste na ndo liste puis na ndo liste on a ba qualité na ngamo boye vous comprendre ba biton total la bato libanda to zwaka pe moi ba vous comprendre ils ont mis belé ba longo pas fait na biso de la forêt ba beta ba 14 ans na maison mère té nga belle de charme na beti 14 ans na wenge donc ça veut dire na motema ya patience sans chanson non tu na balle de match mais na zo ki décision na tikango na bité soki na lobike il est un peu d'ambongo tonde ba balle de match d'abo teke bolialia da ba mbongo album 11 ans na pena chèque blanc
chaque on a colombo na colo chambre donc même on a single donc yo beton côté Milo d'amour. Milo d'amour, bah chérie, toi, Mickey, Londres, Paris, États-Unis, partout. Bazan on a ban chomo na bango, ba le lango grave, ba nongo belé ba le lango grave. Parce que wana za gumboro, na ko embele sko Milo d'amour na cadre na sangisi ba mela ba mboro, ba mela ba nzima mikolo na bimisa Milo d'amour, na pesa sko loro mo fort pour ba comprendre le degré à belle de charme. Pour chanson na loba, o toi linga zwango, abetaka na YouTube, à belle de charme Milo d'amour au zwango. Ils ont souka na titre, souka na chanson na yemba na kimokolo pona lakisa ke ba valeur nanga. Et puis na ça l'album na ça la baroyoka donc na banenge tout baroyoka et parce que Aristote ntoa asola nanga bien toujours ozala kana ba bénéfice pembe nanga parce que na asola bien. Voilà. Merci beaucoup donc Kalamingité to comment j'étais vers la fin hein, Dodi Abel de chambre question mon et linga et là on y a mabe comment mona ekoti na na musique. Bon lora mabe mingi na linga ra mutu na mutami mona mabe na mutapa mona bola mona aye ba place ni en micha. Donc ça veut dire mabe eza na musique na biso Congo za ra que ndi na otoro loba bato ba kemba kala misusu ba ofungola mitema mais misusu balinga bato bala lelo ba kemba ka ndenge ba kemba lora mabe eza na musique ya Congo yango wana. Donc yo soko tonga mbati olingi pas ton gambati donc son mission propre en orchestre leader tout le monde on est comme adversaire na yo c'est pas bien parce qu'il y a des leaders au mususu latina mais bureau na mo longo na nzoto va pesi leader nen changa na on abeta on ça on bazalaki na bango pe bazali vous comprendre alinga ka nyonso ya bien ezale pas na ye donc kecho batindele na poto yo soki mission beti yango yo fo longo vous comprenez tu vas bilo wana et c'est là wana pesa ka exemple na lobité ke ba leader ba osalango mais lo na osenga kana ba leader même makala même biso ba tout le to kam to ko kamba lelo ba groupe na biso to zane na motema ya munene donc ça veut dire to ba ke ba to zana bango ba utaka na ba famille bazana ba ndeko bazana makambo ebele ba rape ko luka donc ndenge biso to ne ko luka ndenge bango pe ba ra ko luka mutu so amonique esengi na ngwa kene na ye esimbité pa na yo so amonique par kota ko kende et vous allez bien ils allez bien to pesa ka chance to longola ka motema ko freiner ya ko sanini vantire yoga sina ke wana osani donc nega beti bongo donc a décourager sur 5 personnes ba pemene po biso to za ba leader ya d'opinion mon ne bango mise nga ba boy so na bika na diaboliser maître na nga na diaboliser ba bureau na nga ne ba boy ke petit wana na ko diaboliser mais so na diaboliser bénéfice na nga nini pour na malheur on a osengela ye on comprend to luara ko bomande loko wana tout cas ça la bien la musique à Congo to pesa la musicien chance hein musicien longo pas na pesa chance azepe pas na yo pesa pe ka chance voilà producteur aza déjà hein bon ngai na minute oyo nde naza boye naza na producteur naza na manager aza na Paris donc yene makambo Olivier Belesi yene makambo ye muto sala makambo tout kala mingi ti ba ozwa makambo avec ye donc avec Ivan Haya na Movi maison na yango wana maison de production à Makassi et puis adapena donc adapena manager international donc l'avocat du trône quoi. Voilà. L'album Marcy Single sortie officielle c'est pour quand? Bon ça kala mingi te mon même temps oya ki awana ne ko sola na ye yene mna no sola na ye aza ko sola d'info asala makambo bi mana ba plateforme presque tout ni lo bi mana ba réseau tout faut ateka on a ligne ateka on makambo belé d'abord to bande ba clip awa ya générique to sali na ke Dubai na ke sa clip mususu na obi mapé sous mboka na ke sous quelque part pour na aussi c'est sous moi quelques idées on a zanango parce que ba featuring eza ebelé eza tellement ebelé ba minse na ngano moni ça c'est plus petit peu featuring na fait na mission le roi de la forêt hein. En tout cas il y avait le roi de la forêt ba idée zali ba makanisi zali non bika ke via za moto makambo belé mais soki tant on est commis nangengi on est pesami to sala yango ya sans problème to sala yango sans problème. Voilà. Dans tout ça qui est derrière toi dans tout ça qui est derrière toi Nzambe Meshu Sama donc ngana sala bakoko donc tout l'ancêtre a simananga et parce que na remix sa ancêtre na kenda cimetière na katara matiti wana to dévoiler ti mais na ko loba o ngana sala service na sala wana yango ne mtesa gabel de charma za lelo
parfois bakanisa be de charme mazana vie moko boye ayaka po soki bomeki atibino te ngai na salara service bakoko ya moni makamto dans le bien. En tout cas tout eza kitoko. En tout cas awa na mission ne makambo. Voilà. Donc HM bakoko ne basel en travail. Merci na meshu sama na ancêtre et tout donc en tout cas merci. Voilà, quelques salutations. Tout le monde jeter un peu vers la fin. Non, parce que quelques salutations. Moi, je vais me désannoncer et puis au même bisora la moi babilo quoi pour faire plaisir à Laetitia Bachil et moi ça pembe cahier dessin sauf de servir les autres. Moi bah salutations et bikarat. Bambote nanga ming na pesi yango na batunanga tout balinganga bazana Paris Olivier Belesi l'avocat du trône donc pingisi na pesi bambote et pas ya Fofeli Toke na pesi bambote pa na Etilomeka DJ Kenge Jim Mavanga Nangola Farabaluti Maître Gazou Aliawa Jitwa Mokendi pour na programme susu akopesa moi 2 programmes pour na ya la répétition. C'est ça et après tout sali au Tikali quoi. Oui, c'est le programme. Voilà, programme très rapidement. Répétition, ils ont évolué. Est-ce que portes sont ouvertes, musiciens, danseuses, claviéristes, tout. Merci. Donc, je suis à Métro là. Il y a Métro là. Même si c'est Métro là. Donc lundi, mercredi, jeudi. Chaque jour, répétition, il y a bureau, et Zali, et puis toujours recruter drummer, soliste, animateur, les musiciens, sauf les danseuses parce que chef faisait déjà même, il y a quand même. Donc lundi, mercredi, jeudi, jour à répétition et les portes sont ouvertes. Numéro de contact. Numéro de contact, s'il faut, mon numéro c'est 082 40 26 953. Dans 082 40 26 953. Donc celui qui veut participer, qui veut s'intégrer, n'a qu'à appeler. Voilà, page Facebook, il y a là. Non, pas pour le moment, c'est top secret d'abord. Voilà, c'est top secret. Voilà, merci beaucoup, un grand merci. Tout est monsieur le président. Un grand merci. Là, nous, Tozaki Bongo, en exclusivité. Laisse-moi dédier ma partenaire, on a mis à Vision Plus TV. Merci beaucoup à maman Elisa Pedro Monoko, bon, qui s'offre de servir les autres. Ma maman chérie, tous aussi, est toujours. Babi Mikolo, le seul et l'unique en son genre. Babi François, ses autres. Ça, Olekawapi, et pas il y a mon vieux Claude Lukebako de l'homme de jugement par défaut. Merci beaucoup à mon vieux Mandela Mugonda Lukapa Oye, Babi Onani, Oboya Mandela Mugonda Lukapa Oye, Peseloko Seloko. Merci beaucoup aussi à maman Titi La Source. Merci maman Pasteur. Et un grand merci aussi à mon vieux Babi Mingi Mingi Fabrice Mola Trodika Roland Kambil, la RK depuis Paris. De gros bisous à toi. Merci beaucoup aussi à Joe Kambumba, corps présidentiel de Paris. Un grand merci à Koti Moupanza, Londres, soif de servir les autres, mon vieux, Rifé Kisombe, Babitindiga Bangotiakal. Merci beaucoup à ma maman chérie, Moté Mayamoda, Dikale, Kandol, Valérie Bachil et Motomoro, vrai bien. Boza tellement belé. Donc je suis de retour avec Fox, Babi PC Loko, Loko. Donc, toi qui n'aime pas Watis de To, bon s'abonner massivement. Donc je vous aime autant. L'artiste est musicien, Mikoto Benge Prez, Babi Prez, Pena Prez, donc c'est déchaîné, Baby Karaïa, Dodi, enfin gâté de gros bisous à toi. Baozora Kriya. Matungulu, Ndembi, Pilipili, Aïe, Menini. Makata solo chana pondwe, mama lelele. Makata solo chana pondwe. Makata solo chana pondwe. Nani ça. Yaka. Toke. Eloko wana, banani bazali ko sokola. Yango. Banani bazali ko sokola, mibali. Banani bazali ko lafe. Banani bazali ko sokola. Ekomi dura banani. Ekomi dura babebe. Tokomi na bula bujana. Sortez. Pobasi baye na maye mibali bobima pobasi baye na maye mibali bobima. Le garçon vous sortez. Mbaya ya bogase. Mbaya ya bokenda. Tout ça yara. Ya José.
Sogola, yo, Glodis, toi là. Hey, José, bilingue. Hey, José, go manga. Allez, face à go fandele. Allez, face à go se reposer. Allez, face à ba. Ya José, ba sentiment. Ya José, ba go danser. Sogola, mon Congo. Sogola, yo. Holifa. Hey, yo. Yoga. Soki bangome bini saka. Bela lausaka. Soki bangome bini saka zambe. Holifa. Amela sobine.